Losako bandeko boye bolamu na chaîne na bino linga moninga télévision na elobeli wa bino maman Carol Love Carovel. Pour na mtu zo découvrir nga ko hésiter te ko liker ko s'abonner ko partager oza desuite awa to sala mambo ebele o sepela kaka. Alors na fanda imko msusu na kena YouTube na otata na aka ba émission na iko tomber l'émission mo boye na kansezaki ya ba ivoirien bana basi basangana yi bazolobela sujet pona salité et pas mwana mobali bazoloba wana o mibali mususu soka subi apansaka te soka kena sima apansa bien te ba pesa mambo ebele ba exemple ebele to boite eza solo menga siko place na vandaki inspiration mo elingai natali na rubino soki bana mbali bakomi na point wana eza faute na biso ba mama na waki ba mama na boni bobo manga te boyoka non pourquoi question na mituna ki na bi pona nini tozo bokola bana tozaka na insistance makasi kolakisa mwana mwasi propriété mais oya mobile onde to sundola na biso ye so na kosi bokoma na commentaire biso ba mama tozaka makasi na bana na biso abasi ozolakisa makambo nyonso ndenge bavandaka na libala ndenge babongisa ndaku ndenge babongisa bilamba na yo ndenge babongisa nzoto na yo tozaka très focus na bana na biso abasi ya mobali basundola ye kuna po aza mwa mobali nde place inspiration elenga na bino eza faute na biso soki lelo toza na mibali ya salité na mabala faute na biso ba mama après idée muso eko yelanga na lobi so bozo bokola bana so mwana bakomi na âge of bazo comprendre makambo donc disons vers ba 15 ans 16 ans bosala échange papa abando sola na mwana ya mwasi mama abando sola na oya mobali po papa yo za mwa mobali oyebi nini mobali alingaka na ndako mpona mwana mwasi bana kobisa mwana wa mwasi tala omoni biso mibali tolingaka boye leo kozala ndako na yo ifo ozaka boye to boye oya mobali pe mama ozolakisa ke omoni nga naza mama naza mwana mwasi biso bana basi tolingaka boye yo tolingaka mobali osalelanga boye namoni place na so tosali bongo nde to récupérer makambo mingi mais devoir vraiment ya munene eza pa na o mama po papa des fois za tout temps na msala yo mtoza plus na bana éduquer mwana mbali na mwana mwasi ndenge moko ndeka olakisa mwana mwasi ndinga konika mapeka ndinga konika nyonso lakisa pe o mobali lakisa pe o mobali lakisa eke par exemple soko ke na sima upangusi osisi ozisu papier suka ochango mwa savon mwa doux o koziki sonzo tote o eza sans parfum ozi savon doux otie suna mwa papier omipangusi kuna bien po longola ba odeur nyonso mwana mwasi kutu misusu batambola déjà na lingette kutu eza déjà mouillé aussi so pensa na papier ozi lingette otie mwa savon ke olekisi su bien opangusi so ozolakisa pe oya mobali bongo aza salité te pona zoyeba episode tobanda kola tobanda otambola na ba lingette ochango déjà savon wana tobanda oza na ba déodorant te na oloba pe na vérité ezalaka so otambolo mwa solo mtoke ngeya osika lingette wana eza na savon opangusi mapeka no bien alors on continue makambo na pourquoi pour lakisa mwana mobali pe bongo pourquoi lakisa pe mwana mobali te po biso nde ba mama tozolakisaka oya mwasi tozoforce mingi na oya mwasi mais oya mobali otikeka bongo sikoyo ya oyeba makambo ndenge so yo olakisi te ye moyeba eza te
zomona. Donc folakisa mpe mwana no oyo ya mobali makambo nde basalaka po ye mpe ayeba, po ye so ayebi esa mpe bien wana boza so na problème te ke o bazoke finge kuna aza sali te, aza solo mutoki, aza solo mapeka, aza solo munoko, eza su bongo te. Donc eza biso nde foto lakisa bango bozo lakise penaka nde olakisa oyo mwasi kitala ifonika boye, ifonika ketch na yo, ifonika sous-vêtement na yo, fosala boye. Donc ozo lakisa ye pe ndeka olakisa oyo mwasi. Après omona ba problème oza su te. Biso so tozwa toja accent mingi na oyo mwasi. Ya mobali totika ye libre, ye musani kaka ke tambola tambola, ye ta conseil malunga zwaka na ye te. Balakisaki pe te kende bazala na mwasi boye, bazongisa mwasi boye, elo mo bozo lakise eza te. Siko ye pa oyeba vivre na mutu ndenge nini. Papa. Bo lakisa pe na bino mibali ke tala bazala boye 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 na mwasi. Basala boye boye boye. Surtout mama yonde kote wana pena yonde yo foloba po yayeba eloni basi balingaka ndeni bavanda na mwasi po bo vivre bien. Yo mama ozolakisa ye, papa pe ozolakisa mwana mwasi po nga na yeba camarade na moko moto banda opesa ba conseil avant ke libala papa na ye. Papa na ye moto opesa conseil ke mwana ngai oza mwa mwasi so ke libala kolala jamais sans kosokola sokola ka avant lala po ya zama mbala yebi tina mwana pe akene eloko wana mutu alala jamais sans sokola asalaka tout fa sokola avant lala. Parce que yo siko mama pe fulakisa mwana mbali ke biso basi tolinga tendresse, tolinga ba cadeau, tolinga olobela biso na douceur. Suyo sozo lakisa te ye pa okisaka na marque na ye kana ndenge azweli na balabala nde baninga nde balakisa ke ya foza yanke foza bu oma te ke pesa mobulu. Mais soki yo ozwi temps na ozo lakisa malembe banda na nzoto ndenge osala ndenge ozongisa kolakisa ma nyonso fo penya suki fo kata mandefu propre fo zala suki propre lakisa mwana. Déjà te so moni akomi na ba age ano komosundola ye okomo focus kana mwana mwasi siko mwa mbali nani olakisa ye siko soki plus tard na kimukolo akyo sabatu soni eza yo mama te po yo ne mama so yo olakisa kete yango to na yoka émission na bino no faute eza ya biso eza ba uboloba mwa mbala batu te po soki mama na alakisa ke ndale ngaza propre po eza na bana mbali mususu bakola penzaki peut-être papa kufa mamba tikala ina mama alakisi propreté bana mbali mususu baza vraiment propre kutu yo mwasi kutu hôtel mate zomona ya ona baki eloko na ya nango na pesa bino ngo idée pour éveiller bino po eloko mkona betela ngo bakamara na musala babi mais olamusi nga pa na pongiti nga pe na tikala obula ngo te wa pa na raison biso ba mama nde futo sa makasi kote wana ya ona bagi lelo na partager ngo na bino. J'espère que vous sepeli nango bocha ba like po bo encourager nga na kala ba sujet ebele ya kitoko. Voilà na sisi boye na mkwa lelo nazonga ba video ya milai te po permettre mutu nyonso ata oyo aza na Congo alanda po tozonga tobongisa mentalité na biso, tobongisa mboka na biso, tobongisa ba communauté na biso, toza pe batuka baseka biso te, bachola biso te. Zomona. Bon, tout ce qui wana nde tokutani mbala sima. Bye yo.